Si vous président Caleb confirmé. Ngai kuto na mitano na place à dina shooter. Na mitano na place ya moi si ya président Caleb au bazar na kati ndako même nga no lingate. Pour ni président Caleb avant d'être. Avant d'être pour nini? Question na monsieur ado. Oh menabi question est yo réponse est nga. Likamo ba we les anime. Si la na belle vie ba we la ni so ba we la qui leadership. Ce qui est pour qui leadership et ça normal ba fan entre ba fan ba on bino na bino bo bunda na bo swana pour na buta musu ba concurrence a bénédiction to ya ba bonende ba mata asongeli ntambe pa monique na sali buzoba mingi loko eza na mutu moko ko alimbisaka mutu moko azongi saka biso na mitema eza ka ntambe yango na zongi gloire à Dieu. Bravo Peniel. Moi je pense que nda zonge ntambe bo c'est qu'à reconnaître pe na bandike bela beta pe pasta Mike. Siko ba jara mibale yango ya ndenge nini oyo ba pibira basi na bango. Ota ata statut ya moto bozaki na ite. Na minute yo tam susu wana eloko mo ongo préparer pour na futur et futayo et coïncider tam susu ba publier yo. Et baby sisu makamu. Katika pesa TV boyebi sœur na nga bien bon ya za ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na solo ya service traiteur katika pesa za wana azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba o nyonso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemo bo ete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui sport en tout cas a réduit ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobengi na ba numéro de Tchewana, bon na ba page na nyoso et puis vous s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV vous allez décider voilà. Télévision, merci Nabino Nyos Bolanda Rabiso, Tolinga Bino Pena Makas, Tolinga Bino Mingi, merci na ba prière Nabino, ba orientation Nabino, ba encouragement Nabino, en tout cas na mona apena ki bolinga Makas po, atana donc ba commentaire na mona apena que ça va, malgré que ba yamité mamabe, na ba mauvaise intention bazala kaka mais nzamba zo tchalo boko azobate la biso. Merci na ba Nyos Bolanda Rabiso, bobenga ba inviter na biso et surtout produit maison na biso Malika, bobenga kaye ba encouragement bosso la rachar la biso vraiment bien bo s'abonner na Malika officiel télévision et ça la pena bien mon appel que aya pas kapachula ba fan per kapachula ba s'abonner akuna et ça la quand même bien pour ba te bere ba ba te kaza na chaîne na il est pas na chaîne na Malika officiel TV bo s'abonner kuna ça la bien. Merci na Kasi boutique molato ya solo merci na ba on se balade sarabiso boza et belé partout boutique de la moi MP sœur et merci na papa Dior vraiment merci na ba Onion Clarisse, merci. Muyembi, merci. Na Belgique, merci. Na ba Onion Swaninga. Boza mne belé moi na tanga bako. Baya Rosette Nzuzi, boza ebele penza. Bolinga biso ba maman Katika Pesa télévision. On va faire na batika ngate bala ça rapporter en Tunis. Maman Kati, merci en tout cas. Na ba Onion Swaninga biso. Tozana bino vraiment elongo. Malika, boni. Ouais, Kapachula, bonjour. Bonne santé. Ta kaka. Déjà c'est vrai. Bonjour na ba abonné tout ya Kapach télévision, bonjour na ba abonné à Malika officiel TV, les maniachou na bi que vous êtes tellement ébélé, ba maman ébélé au bayak na privé, en tout cas vous soutenir na ba conseil, ba conseil na bino, vous êtes tellement ébélé, maman Emeline Zemba, il y a tous Pépélé Yambetolo. Merci beaucoup maman. En tout cas, merci beaucoup nos sponsors Nabiso hein, Resti Beauté vraiment. Tout le monde peut clientèle qui est vraiment bien. En tout cas, ba client bazoya ça pour Azon Dimango. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Donc au monde a Moussa les autres qui est bien. En tout cas, merci beaucoup nos confiance bozo Pesabiso, Fondation Nabiso mon dernier espoir. Pesawana Mireille Pakav
Pakalov na peso bambote maman Clarisse Mouyembi Ngatebe ya papa Guilain Ngatebo ya papa Guilain Ngatebe je vous aime beaucoup mais Jimo Paradis bana suka nzambe des gros bisous à vous. Est-ce que les autres qui ont confiance penza et surtout la biso bato moyenne de fois à kaka entre nous net vandi boy malika pe sera confiance to nga capable de pe s'appeler malika confiance est-ce que tu aux en on sous na monde na biso internet ndenge za kala temps to banda les bandeli wana na ke on appelle na camarade on appelle sous na monde on appelle na connaissance moko au PC confiance pour les comment na connaissance pas ko c'est l'émission na moto ayebi ota ko c'est l'émission na moto pe sera bonjour à ko c'est l'émission malika est-ce que bolingo za halobi le to ko monde yango to il faut ka kufa poto mona ke ba basangani mais na ebisa comme mingi na plateau au kaka na ebisio que confiance c'est cause até parce que mokili comme beba capage yango mona bi confiance ezalate même si ka pona YouTube té même si partout to comme motunyo sa comme banga Osomona, pour ceux qui sont sur YouTube, tu as sa confiance. Et ça peut la société quelque part après qu'on a pu vivre après confiance pesagate. C'est-à-dire tout le monde mokili est comme ma bé. Confiance c'est ça kapa nzambe. Kapa shula nzamba mukolo hein. Nzamba za mukolo. Yango il faut te sa confiance kapa nae. Mutumo boye oyo to ebi ke tous les jours to beti sa malibaku. Mais so zongi kapa nae o limbisa o. Donc pour limbisa par exemple pour so yebisa kingandi te ana pour so yebisa pierre te ana pour so yebisa kin alimbisio binomi balé ça dit confesse faut za kapa nae parce que na ndenge ya lelo na ndenge ba société na ndenge ba place yango to fanda peu importe confiance mutunyo sa ko mobanga parce que au mona ke mutumsu na ko pesa confiance mais pour ne lo ko moboya mukeboye quand ndingo toloba afingio parce que esalama mutu moboye o ebi ke so comprendre mission moboye te capable cha salaki o comprendre ngo te ndenge lekeli capable cha salaki mission moboye yo moko talité tamsu ba yebiso tamsu potali mais o comprendre na ndenge mususu pour problème ezate o benga ka capable supposant la confiance à Moutouana. Naïbi ke nazana confiance à Moutouana mais par erreur pe loko boyko salama. Et loko ezanga ndesko batu belé yangwana. Que capable ça se plein émission mo boyete malika ça et ça ma koute belinga na yo. Osomo na capage. Donc ça dit et loko monga na comprendre déjà que confiance faut ka kopé sanzambi. Donc to bandé ko kola, to bandé ko ebate que ozana mutu mo boy po sa confiance. On a mobali mo bo pesa confiance maka so mon dit que un jour décevoir yo. Ozana ozo comprendre capage. Mais tant to koli moi savoir ekoti ko so la pena ba mama na mikolo ba mpaka o mona ke ba otalisa yo ke mutu confiance faut qu'à panzambe atako tu pona bato ba yebisa bisoté même si na ba commentaire ba émission na biso des fois peut tout monde na bato mususu pe bayaka o bayaka na ba conseil na ba on na ba commentaire baloba ngo pe des fois ozomona capage alors il faut toujours cause la vraiment sage quand de utolo bane bandeliwana tu as une question là parce que au talita musu quelque part au talika ils ont une réaction à bato mususu on dirait conscience exacte parce que muta comme on réfléchit muto a comme na problème mutu tout ndeni ozomona nyes toi ta musu capable de savoir ndaka bekete malikanda za na confiance nanga le quoi tel que mission na CPT de malikanda benga boy c'est que pina za na confiance nanga ebi que par erreur pe na ko sala le ko boy. Mais dans tout ça, confiance qu'à Panzambi capable. Vraiment. Donc, il y a bien confiance au but, confiance à ta mobile, à ta famille, à ta lek, à ta nini. Il faut ça. Pour Bible, peut l'obati. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Marcas. Bible est déjà l'oba. Donc, écoutez le côté. Il y a un émission. Tant que tu n'as pas fillette, tu là, tu as ignorante dans ma cambobélé. Ozomona, obi que confiance pas mutu. Tel les lots, ils ont un bateau pe baza ba ignorant. Na ba ignorante ba pesa ba confiance ka pa bato ozomona oui bazali o
Ok, les lundés, tu peux comprendre que confiance, Bible est le maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Muto ala ke la mama be muto azo se confier na muninga na ye na mutu ko aye ozo mona capage donc elle kamba confiance il faut tout ça et la Bible vraiment donc on va vraiment bien mania to moni ne konabiso grande sœur na biso Rachel, qui va photo et bimi, va trouver que ex naïe moko, avec sa photo, mais tu as vu que carrière il y a Rachel vraiment, ils a vraiment large. Mais makamu oyo badam bal bakomi ko sala toujours baté souci à moi si ils a ralisé souté atako toujours atako ko ina mutu poto moni moi ba ba extrait kara ya ba vidéo que bolumbu ya Rachel et bimi batala ta carrière ya mututé batala tati to mona ka ser gambila ah to moni sous Rachel comme le quoi to mo zela be piso ya ser gambila na pesa pe solo ils ont montage té ser gambila c'est solo pour ça peu mission mingi ba il fallait pas à ça peu mission bon fallait la monsieur à se retirer on a eu au kolobani il faut qu'elle se retire faut qu'elle se retire pas ngana lobaka eloko moko kapasho moni ba casque bango ba ndima kolata et c'est pas donné à tout le monde alors il faut baza ba exemplaire na ebité ba genre ya mibali nini o baza ba bima pe na bango o ezala qu'après bolingo et comme un chantage c'est ça ozomona Kapage, surtout bibo, ba ex bazate, ils ont basé belé. Na minute toi et na basi o ba na mibali te ba utoka bwana, les api na mibalo ba utoka bwana basi, ozo comprendre. Est-ce que ba toi na bazana tam suba na ba photo basi na ba on te tong bazaraki? Ezaliko. Siko bango ba o ba yaka na ba yaka ko publier na YouTube, bazami ba jara mibali nini? Mibala bongo nde to boya moi si bobimé na ye pour nande soto bi ke mutakala nini njoto Rachel de bimi bongo to condamner Rachel te pour ebimi na ndenga kindumba te ebimi na ndenge kazaita musuna mobali moko boye babanda ko vivre après civic yango kadolo ba subasma confiance il a mis et quand il sous bâtiment ok au publier moi ce bandeur qu'on vivre naïe bima la kala et ça so publication t'es quand je au ayo ça l'émission rapide zaki ex naïe donc ça qui au fan ba boy tout le monde a nié sur YouTube on a émission malembe tout les cas d'étape dans l'étape comment il y a mibali ba publier à basi kala te ba comment ça d'émission na ebité so eza na YouTube eza na basi o ba publier mibali na ebité so que zali na ebité ba eza rare mais la plupart ya ba njoto basi to monde eza mibali ba publier bango parce que to ko privé bango te ba vie na bango to ser gambela to Rachel baza basi tam baza pe na ba mibali na bango siko bajara mibali yango ya ndenge nini oyo ba publiera basi na bango ota ata statut ya moto bozaki na ité ozomona po baza ba marié eza mibali baza ba marié alors bango na part na bango fo bayeba ke bana ba casque moko boye oyo ko isa ba carrière na bango alors il faut yeba nani ozanayi pas baby sa carrière et ça entourage il y a autre bien entourage pour mobile pas ça entourage non pour ça la naïe au second la capacité faut y entourage ni aux anaïe oh un jour au quoi il sauté ce que carrière naïe na minute tam susu on est là comment on go préparer pour la future et foutayo et coïncider tam susu ba publier yo et baby c'est sous ma cam. Surtout sur la presse, on a toujours un némo. Et c'est pourquoi on a fait en prison. Oui. Album n'a marché, il y a au côté prison. Et quoi ici c'est ça. Et quoi ici il faut bailler ba entourage na bango, entourage ni ozana ye oyo. Il faut que tala de musika. Tala vision na yo, tala ndenge grandeur na yo, ningo zaleli, ningo kendele, ningo zokomela. Pour na saisir le konanga oyo, de peur que na quoi il sangote un jour. Faut na tala mutuni na ozana ye. Ozomona. Bon, on est humiliation. Ya makasi. Mibala ba immature ya jarwana. Mibala ba immature
Nde na otoloba ba couple zo kabwanaka tous les jours ezali. Tous les jours ba couple kabwanaka. Mibali wana bana ba video basi wana te bana bani ba oyo ba yaka ba ya na YouTube bana ba mema bana ba like ba ligne wana na soko bimina mutu boy ya ko publier na YouTube bana ba like chef na bango eza nani président na bango eza nani yozo publier bongo po o humilier mutu wana mais neti po na ngamanya na moni oza immature. Osa immature ko publier dignité ya moi so bozaki na ye ezali pete ke ozo epe ndumba te qualité to na bandumba combien na Kinshasa to mona mibala ba obima ba yo publier bango ba publier bango te sikoyo po ebi valeur ndumba wana ayebi na ba moment nini o ozana posa na ye. Osomona Kapashula, eza vraiment bien té. Eza bien té. Moi si lelo aza sous na valeur té. Et le quand on a auto lo bana taxi té on a zoya. Bata deti bata moto. Ba banga ka batute na nzela. Ba respecta ka basité. Ba respecta te. Pas chatini ngobila. Tele biso likamba bata moto. Kapashula. Bazwela bango no décision moko donc bato moto to yebezaka ba oba utembuji mai lelo ekomina bato kanduka lelo ekomina bato pompage lelo ko babimi mutu mo boalala kineka ba ekola musai yaka ko ekola moto atiki ko kata lisheti na butu ayeko ekola moto. Kapashula pas gentini ngobila ba crime ko mebele bo na bosale la biso musa ta batumbi mutuka ngala matana moto mais siko na komi contre c'est ça Kapashula siko na komi contre parce que ba taxi ngo to boya ka pona ba enlèvement et puis na pona ba embouteillage ba tira biso ba roulage partout na ba milliers auto yebike eza banjela o eza mukie to esinga roulage moto komi poto zongela komata ba taxi ozomona baza banempolitesse moko bata moto na ba arrêt ba respecta ba fille te ola ta lien cité pas na bango zelo pamba tu mystique au sekate Kapashula pas gentini pardon ola ta lien ola ta mokoloto te pona bango zelo côté bata moto je te jure Kapashula pas gentini pardon Mama ko sakana tena za muninga na ndaku. Omona pe papa mukolo. Te pas gentini. Bon lukela bango mesure moko nano parce que ba komi populaire partout. Donc laisser aller. Ba lukela bango no solution auto ebike na mesure wana oya kaluka okokata musuko sala o ba pesi wana te. Ba lukela bango no mesure. Ba somba pe likamba mutu somba ko na bata za les ana so mata e kaka siko ba yeba tondele 5 o mata bango nyoso soko poni moko bango nyoso kate ba siliki ba maman ki au respect yibisanga bata jari ya modèle wana comment mutu mentalité na o transformer ngona ki bololé yo moko ngoko ma bourrique ka yo fele boy. Yo fais ça. Kapashula. Vraiment. En tout cas, toi qui es bien. Copine peigner la bonne montée, bonne été. Oui, mais gloire à Dieu, hein. Gloire à Dieu parce que chaque chose a son temps. Ouais. Chaque chose a son temps. Au moni Kapashula biso pe to bande ko ya to soutenir yé. Oui. To soutenir yé parce que biso pe to zana bato ba soutenir biso. Oui. Ozomona. To soutenir yé mais to bossa na raté photo zonga ka to rappeler un moment nga pe comme ba pesa nga ba futenga mbongo oui pasteur Mike futinga mbongo pour na changer langage Kapashula ezaka te so na linga mutu wana to moni ke mutu wana comme taper à côté le quoi kana za fona linge kaka soko yo ko lobela mutu ngo vérité moko boye parce que un moment quand ndeye moka komaki a déconnecté na bandenge beli azaki humilié Kapage o biso to mona pena ke mutu makamba ko mosala eza a mérité ngo souté nazo obligé à changer langage ba encouragement ba maman ebele mususu wana ba yango nazo lobate Kapage so mutu aza vrai na yo moni ko komo déconner a yebiso Kapage likama to loba yango entourage
bato zo sala ya mabe bango loko di fanatisme comme ya mabe ya mabe on eza bo détruire comment pena ya mabe azaki na bato babandeka ko komise bafuti mbongo bafuti mbongo pona changer langage or lelo soki ezaki makambo wana bandeko sala ezaki bien bon na changer ngako ko komena ngolinga kapenyente on dirait ba balinga ke kolekanga soki makambo ndo ça ezaki bien alinga zalaka na point wana po bato bande ko encourager pe bazalaki ebele asongeli nzambe po Monique na sali buzoba mingi loko eza na mutu moko ko alimbisaka mutu moko azongisaka biso na mitema ezaka nzambe yango na zongi gloire à Dieu ozomona capage likambo entourage yango pe to lobela makasi mutu olinga sa mwambe bolinga bokomisa mutu leader bokomisa mutu leader mais na biloko mo oyo eza ko honorer te c'est ça bravo Peniel. Moi je pense que nda zonge nzambe bo c'est qu'à reconnaître pe na bandike bela beta pe pasta Mike ozomona ka bato wana bande pe ko encourager bongo pasteur Mike o asala ye boyina boye yaya ba couple belé mibali ba déceva bango basi wana bakanga minoko pe bafanda ti bakabona boye ba pe histoire te tamsu ya somo o biso to yoka ya penye na pasteur Mike ya somo ozomona capage eza na bato mususu oye na place ozwa rôle na openza osalela ngo bien po ezala po nerf po na bino eza ko nerf capage soki oza na entourage ya bien baza ko orienter bien okomi na place moko boyo moko pendo omona kete po na place yo nazali eza po na bato yo ezaka po nerf po na bato wana ozomona kapashula esali bien ndenge azonge nzambe nayebi te sikoyo tokoyoka sukaka po soki ozonge nzambe moi je pense pene nda azonge nzambe il faut se comporter comme une femme il faut se comporter comme une femme c'est-à-dire oyo egoye après nenga bongo nzambe pona couple na ye ex na ye papa Mike na bana ezala pona bango yona lobi ndenga zonga nzambe azala vraiment une femme ti babanda makambo ti ekomi lelo penyela bongo ya motema donc toyebaka ba vérité mususu c'est ça ozomona po alobaka ndambo ti abongo lipe motema malheureusement bongo lipe motema moyen ya ko continuer ça te ozomona kapashula et ça lit bien. Ok. Donc il y a Joe. Pakara on peut finir Caleb appelé cette dit nana moto kuna somo sombele. Eh babi pakaso a remorqué faut ka koloba. Ndio c'est oloba. Et ça peut remorquage te et ça peut bolingo. Capage. Omoni naebité. Toi na batu mususu na YouTube baba net yebisanga no. Bobo manoka babambaki ye Mimi Kabeya ekendaki pe zongi pe analyse pe ke mate kiti bata ko confirmer pe oui Mimi Kabeya ayaki ko s'expliquer te allez kate ezala batu musu babamba bango ke oyo na oyo evanda pe actualité kenda ke zonga ka ekeye zongi mais tam sous na réalité relation za bongote pour ni président Caleb avant d'être pour nini question na monsieur ado oh menabi question eza yo réponse zenga capage et ana ba secret d'état mususu ko bete la tête ko bete ya tam sous bofte ozomona ça dépend ya moi si ça dépend ya mon c'est ça et na mutu mususu boye a vivre na mbali moko boye ba komi na mbali moko boye après les passer na ye ta mususu so abimena mbali 5 ta mususu abete le 4 ya mususu 2 ta mususu abete le 3 4 kaka ozomona malgré ba rumeur malgré ba nini ezane loko oyo ekata likamute comme prévu
malgré ba rumeur ata ba rumeur ane vandi 50 ans 100 ans 60 ans ozo comprendre siko président Caleb oyo confirmer siko oyo ngai kuto na mitano na place ya dina shooter na mitano na place ya mwasi ya président Caleb o bazana ina katanda ko même ngana olingate obete nango batu poani pourtant musunga pe na part na ngana yebisa bandeko na ngana wanga na ngo obite zalakat tamsu mwasa président Caleb ya ndako tamsu pas ba cousine moko boye batenga ka po nini boye tamsu pe ngapi na wanga na pona protéger mobile nanga paka moi na matière paka na matière pende somo kapashula ngai makambu président Caleb ba ben émission na 50% naza contre dina na sa vie na bozaki ezaki remorquage te ozo ko kapashula wana ezali pena bolingo ezalaki po soki oyo beta lisolo mo oyo batu balobela yango preuve eza nango te c'est qu'il faut expliquer nyonso du début à la fin ka ça expliquer ki ndoka yende boye na monda ya kile pela théâtre expliquer te po lobela mpaka on dirait bakabwa na 2005 on dirait bakabwa na 2005 mais on sait là oui on sait là ba rumeur que ça bolingo ezalaki ti tinati ozo comprendre ngai pona ngai et honoré ti ouais akoko lobango te mutatele mundu kité adoyu atele ke mundu kité eza rumeur batu balobaka c'est que comme sou pe après dinasho ya pe na ndika mususu ngaku ozo comprendre ya na matière mususu apesi mi de matière mi de lobana écoute dans la confirmation te alobaka la musique va te bien c'est que comme sou to vendre boy la biso histoire mutu mususu non, par rapport à bon tonton, par rapport à Nini, non. Et puis cité, ZPT. Même pendant ceux qui n'ont habité à vie à moi, si n'a pas ceux qui ont d'accord. Mais ngai, biso pe toi na pe na masolo musuto bete la pe ba famille na bisoté. Oui. Oh comprendre, oh est concerné couple nanga. Obeta. Donc ça dit non protéger na ba rumeur moko oh pe ndebande ko na ba yoka, ngana protéger mais yo moko ki ko beta na habité. Tant que nous sommes émission soit à tout n'importe qui nous ça émission dans le baboui n'habite soit ibisaki l'intimité ndika ne beti makasi parce que na minute odi na choix na couple na yi vous comprenez peu importe yende bakabone laki ah baba kola na mona mkolo vous mona ce qui peut atabana pe ba yeba ki relation wana ya maman na papa vous mona mais na ninge pe ya bana dina chou pe ne ba koli bongo et kobeta mapika na te kobeta mate et kobeta mate akoka obeta te ndike koti makasi okobon te ndike koti makasi na ebite na kite adona ba makambu na kenda koyoka na bemission bato ayambaka yo monata yambaka dans ces années oh ya fabrication oh akima na poto filo otanga na école nini na collège Boboto loka kenda bimisela mwana bato mboko kapashula ozomona ça dit président Caleb akoko koma na niveau wana te même si batuna ke question wana akoka ko loba ils ande batreta kai pa bimana xi pechanga to yoka ke bimana bato belé ozo comprendre to yoka ke bimana bato belé na ba oye koma ya ba pire vieux na ba grand frère c'est ça surtout ya ba pire vieux de bazake belé po ba bomba ka yo za ka ya pire petit pire vieux oh mona c'est qui fera tangi la biso nyonso na ba pire petit na ba pire vieux ozomona capage il fallait pas de 50% na sepela ki na ndenge président Caleb alobete même ata pona ba 11 ata pona mélodie fa lo baleka te oh comprendre ata pona 11 ngam na zoye ngam na komisa ebo wa pe ndikaka sa père bon est-ce que ba sa pas ba tomboka na zoye sa père ba sa pas ba tomboka
ozomona et c'est important te capable yango moni bible loba loboko pesi na gauche na droite et baté omoni o ya loba ki wana ifaki to mona ba ans na ba plateau na bango ba lobaka que place nga na outil papa o mtasala ke nazali loboye oso comprendre mais le ndie bandika ko commence au pesi na gauche na droite et lobi nga kuna comment regretter kapashula comme kate oso comprendre que mutu mo asala do geste comme kaelo kana te bandika on dirait côté surtout pour biso moko nde totalaka toyebi ba place ba 11 ba outil toyebi place ba Igor 2 minutes ba outil biso totali bango ndi ozo comprendre toyebi histoire même ba la duchesse toyebi histoire wana ba la duchesse ba outil pa na ba bobo et pas président o nani na bosse kombo na ye tant que comme il boye yé à kena ekuna sina mais c'est toi bi ba histoire et c'est important que il faut qu'on rappelle que lobelango surtout na ba contexte wana okoki pe ko loba na ndenge mo boye ke bon moni ba ans baza ba no nga o comprendre mais ko comment tina ba profondeur te ozomona ke na zo saper ozomona te bon eza yo lobi tam supo moni ke za ma bete mais tam faisant ba te bele bi ba déranger parce que toi bi ke loboko epesi na gauche na droite e baté ozomona mon dirait le candidat comme pendant que na gauche au pesi na droite ba l'émission wana eza suko même papa nzambe eza sous n'importe si si ozomona kapage il fallait pas et surtout les kambadi nana akoka ko lobango te tant que ata ba rumeur ngo sali 100 ans na YouTube ka bongo hein babino makambo bima combien ba rumeur et bima combien ti lelo pesa biso pe réponse te jamais ozomona capable au monde maintenant adopter comment bien et ça bongo ce que pour ça pesi réponse et atena bato balingaka opete ba olingo pe kate kapashula ba olingo kate YouTube eza olo ba vérité olo ba lokuta et loko mo soki échange raté oh bongo kakate échange raté et ça là est vraiment bien té et ça là qui bien té yango moni balobaka il faut les passer ça les passer mais il faut ko yeba ko gérer ngo pour que futur ya ndenge bokabone ya mutu na mutu ezala bien ozomona parce que yo ko beta ndika bongo na couple na au moins sinon comprendre to yo moko yebi ndeni no ko inventer lango pour ko inventer lango te yo ngo lobaka ke président Caleb na ninga remorquage ezaka ser na biso dinache on doit comprendre mais ce que tu as betu même ni on a eu sur la métier la place à moi ça Caleb non compréhension ezala oko confirmer batu likambo te o eso ke za rimer batu eza na bato bandima eza pe na bato bandima na bango te netinga boy na koka ko confirmer te nde acte sama na fête ya gesho ndenge dina na le kaka on doit comprendre babilo ka bongo tika batu ba potana ngo po net na fête ya gesho pe la kisa nango ozomona mais aux obligés qu'on expliquer batouté ce qu'on a expliqué batou on peut s'y mis dans matière est-ce qu'on a la soupe et comment ça malikam d'après ça mis dans matière ah président il m'a capé si matière aux hommes en tout cas mania tout le monde peut si la salle est sous émission à ça la émission mais batou bazo 5 sara pechanga bazo 5 sara belle vie na kati ya mambongo okoki oloba nini po to mona pe réaction bobo po bato bazo confirmer que mutu nyonso aza hypocrite okoki oloba nini po na yango parce que jusque là ba émission nyonso o si la a sali pardon et puis c'est comme matière te mais ba page na bato na msuba comment na msuba wagon na bango bango kande bazo sala msuso ekenda kezonga ki potanage est-ce que natanga kala to mona pe bato bazela ba wagon te mama ki ne bien mais le banda bato bakoma na o azan kana eboye ya sala analyse o pa koma na kana eboye sala analyse respect pe na ndenge ezalaka ezara vraiment les souté okolo bani pona bon kapashula omoni makambo yo pour notre émission on a si la salle qui moi je pense que après 2 jours ils a que le comment lingue katanango et tiki pe l'Obama sauté mais ce que l'Obama ils a pour na bateau ba docteur vous se comprendre ils a pour na bateau ba docteur pour les comment ba où les animes si la na belle vie ba où la ni so ba où la qui leadership ce
ce que ça pour na ki leadership et ça normal ba fan entre ba fan ba ngomi bino na bino bo bunda na bo swana pour na buta musu ba concurrence ba émission to ya ba bonende ba mata nde to mona ba wario ba sone la fali na bango na ba preuve et ça bon ngoti pour dire comment ba oya to yeba na bichoté tout le monde a connu Kiti et Mati et Kendaki et Zongaki. Est-ce que les cambo hypocrisie? Est-ce que les cambo corruption ma cambo belé? Ami longo la pété. Habibi son nyo so toza ba hypocrite. Est-ce que so mutu mo leki na YouTube aye a bengi malika za hypocrite ngana ko sala émission? Jamais. Na ko sala mutu en émission. Pour na pour balubi ke biso nyo so toza ba hypocrite. Ataku to atangi na kombo nanga. Il faut qu'on répondre. Basala que émission kuno monité. Moi ba fan. Oh émission kuna ba bengi hypocrite. Sko ngana yo sa. Pour nini parce que nena zabo même pe na ba fan nanga pe na gérard bango. Ngai na gérard pe na ba fan nanga. Il faut que ba na gérard na ba fan nanga. Ba ko yela nga likambo boné si bango te. Est-ce que ils important est-ce que monte que likambo za na bongo te. Oso mona. Ba fan nanga ba améliore ba kenda nanga ka ninga na kenda na bango mais ba bisi la gérer ba fan te oui mais azana ba fan azana omoni mida omoni sila ana ba fan akoki ko gérer o azana contact na bango OK mais o azana contact na bango te a gérer bango ndeni et c'est le cas où il rende zaki na manjaka bankoiti so ka otambola na ba manjaka so ba ba sala acte mobo a gérer bango mais ba o baza musika ce qui si là s'il faut ko gérer il faut gérer bateau azana bango ce qui bateau azana bango pembeni ba réagir saka ndenge bateau baza misika ba réagir na éviter surtout comprendre oui. Parce que bateau aza pembe na bango aza pembe baza pembe na ye so ba réagir mabe ana to gérer bango te botike loko yo ekende boité wana za ndeko nanga mais ba o baza musika wana eza désolé qu'est-ce qui prouve que si la solana bango oyo lobi nango tanya mabedi na teke na émission ba mida ba finga pe sila awa est-ce que nana imaginera que mutenta la tindi pour ba finga sila na ebité surtout que bien capachula oui non comprendre ozomona kolotisaka bolatiaka mutu likambo te likambo oyo yo moko ko ofanda comprendre parce que nde tozana tomona asila na belle vie tomona bango partout soki mama bengi bango parce ba makambo nyonso ebima na internet non pe tomona pe mama avandisa bango te po a réconcilier bango ayebisa biso ke na avandisa bango po na eloko boyebima na internet ça dit c'est que pas maman ba na image mususu na suba ya ba fan na ba entourage image mususu osomona po to yeba te lo ne ewelela kuna on dirait ça batmona c'est yango to lo bakasiti ba mo ba mi vandi mais ba so la rapena ba po ba to pa fa sa bodasa bongo ya ko manquer c'est que ba na ba tio ti eza mamba sila na belle vie baza ba artiste comédien ya mboka na biso to na posa ba évoluer na ba anniversaire ba Nigeria o mona kuna anniversaire Rita Dominique o mona ba ini edo o mona ba nani kuna ba sanga na kapenza awa ezaka polémique plus mingi ba polémique mususu quand de toloba ki pe likamba pe ya ba wagon wagon moi 50 à sali chaîne yé pa yo loba osomona et na batu mususu asala chaîne na ye ba ebisi ka komoni yo ndeza boye ye la ka kombo oyo osomona capage to aider bango makasi to aider bango baza ba sœur soki biso to aider bango te soki bango mo pe ba ko aider ne te po to yebelo ko ele kana kata te ti e koma pe na suka ka parce que ba lela chaque jour te ba melaka chaque jour te ba biso ba président ko katolika monesi ndeni baza ba grande fille baza ba maman président lomba ko fandisa bango te po na likambo mobo oyo ezoleka na ba soubasima na YouTube eza clair te
Ozo comprendre parce que ta président le mba 26 bango bon ya boy ça va belle vie pour ni bo ela na sila pour ni bo ela na sila o tenga pe no mona kaka après mission si la salaki batu ba comme ça non ben mission réseau izakaya on a évité so ba ça papier no explication ni Kapachula to que non bientôt réseau to réfléchir na c'est ça dans tout ça makambo si na belle vie pour tata Neto Tcholoba, entourage baza pembeni. Balongwa. Bango ba gérer bango. Bango ba gérer bango. Li comme entourage peso kende ka mabe. Yango to bagi pe orli go la penda bagi so faire abimi. Tozo changer ba entourage. To changer. Mais la mona ka moi la muki la mona moi ba mission la muki après mission en miniature. Ba ça la peu promotion. Album est na marché. Moi était ba challenge bango pe basala bémission pa batu misute c'est ça ozomona Kapachula la papa veut ba polo sombe na likambo sombelo Kapachula on a raison en tout cas moi ba théâtre et ça la bien té batu ba internet eza partout YouTube eza partout partout bazotala c'est ça ozo comprendre bino boza ba star ba publier bino na ba page ozo comprendre ba page ba publier bango na nenga bien ezala te ba publier bango na makambu kekenda kikuna ezongaki esalaki no ekomi ko étouffer avant bango baya na ba succès batu baya ki pe na ba succès zaki chaîne Gabi tongo ya Gabi fongo la chaîne ya Gabi qui tourner na ba kingabo na kati kuna ya Gabi na ba journée moko beta ba 100 000 et quelques moi interatika ozo comprendre chaîne interatika chaque chose a son temps chaque chose a son temps si tu es une époque mususu ozo mona chaque chose a son temps na inzamba za roulage eza bongo capage mani ko le bakata pa yaki pa fongo pe chaîne na e kendaki pe na ba vitesse mais na minute vendu siko na place nango eza bongo chaque chose a son temps Kapachula osomona ba yeba ke chaque chose a son temps somo lelo eza bango te lobby ba illustre baza banani baza ba hotel misa ba chaîne makambo ekende bobo manoka fongo li chaîne makambo ekende ba lobby bango pe ba okita alors ba lukate na moment bana ba succès na bango ba itufango pona ba futilité ya ba makambo ekenda ke zongaki na ko raisonner capable ko raisonner et na batu misusu baza ba raisonner la ka batu lobi ya komisango B et le konda lobe boy eza boye e malika fana na Kapachula biso ka le ko lobe wana seke zaki B baza bo ozomona et le kona sila lobaki en émission soko lobi i kune komi li ozomona soki na lobaki de kune komi oya jo Kapachula kokanisela makasi bazaka pena na ba travail basala honneur na moment oyo bana bakombo na bango c'est ça baza baumeli basala honneur balamuki lisusu eza temps na bango Kapachula oui poso lelo to tanga ba artiste comédien makasi to tanga bango ozomona to tanga bango bango ba loka ba ini edo na biso baza loka ba Rita Dominique na biso alors il faut batia bango na ba page ba omona bango baza bien relation eza bien to boyi na biso te hypocrisie za la kaka ozo comprendre hypocrisie za la kaka mais il faut ko yeba ko gérer ngo po yo pa ba fan no lo bateke za hypocrite ngapi pa fan na no bateke na za hypocrite osomona mais hypocrisie na bimaka po anini bino mona ba subasima so bozo na bato bobeta masono ba subasima e bimisa na basiko ata hypocrite bola ndete na subasima po anini makambo ekomo bimana se ezo mata osomona pechanga tolobela ki kapo bazali ba camarade na sila bazara souté mais en vrai dit to yoka na biso pechanga na makambo te to yoka ki na makambo te après quand de la séparation et na sila to yoka na makambo te alors bango asa makambo na kwa na alors bango pe ba asa makambo na ba kwa na bango mais batala succès na bango ba profiter nango eleka ba chaîne mususu eye beta
ozomona capage ezosala vraiment bien te ezosala bien te surtout toyebi ke baza na bamikolo pembeni na bango bamama baza bamama linga baleka basala basuccès donc c'est-à-dire ti lelo toyoka bango te mama linga azalaki na ranki na mama shako toyoka yango te maintenant mosusu na basubasima na bango mpe makambo mpe ebanda kozala alors bango mpe fo bagérer yango. Merci Malika, comme nous avons na souka, il faut pondo à Jimo et Lambama. Il faut pour gérer Malika officiel télévision et on n'a pas honnête sur la division wa linga mingi ba tinda nga pena et na tonton mo yes une émission ya so mo ne pas nanga Malika yete na bisi aza moi c'est abatu ko tuna ka ebo ete na ça comment tu ka wana so mi ka na mo na ejo fini nga oh Malika je te pour nini non pour aller chaque jour ka so la réponse ne wana c'est que semaine on est déjà fini on est déjà habité a fini wana mo so na monika ya déjà comme fina na mona telemaka a mo cédé ba pèse na lité lité est danser à munene on a problème ya makasi pardon en tout cas ils a passé merci pena ne olobi wana il faut to gérer ba famille ngape ba benga ngati to moni émission mo boye le raisa zo sala kuna mutu mo asali faux compte na kombo na ya capage mazo finga azo côté la Karine capage sala bonabi ya pema mais ça za mutu mo za kilo pour que raisa ce qui on va benga la mutu ebité mutu so na te ba enregistrer donc il faut que gérer ba famille ngapena na géraka mutu nyo sa ayela nga likam non tala na balancer na te ina yo voilà ato moni muta sali voilà so que zanga mo capable voilà zanga te voilà pour le kanango voilà faut gérer ba famille pour mutu so ya lobi na kombo na lobi biso to za bato capable yo ko lobatenga mona lobela yo na kota likambo comme ta kota likambo na ka ine mo fingo lobi kasi poto ngo mona kote lié tant yo kote la mko ya finga o bato ndima yo tati voilà yango nga mudika ko sala ke loko na te malika nga mona ko loba yo ko ko meka te ko mutakotela mutukoleka conscience et surtout kapashula to comment comprendre que diable a commis makasi diable a commis ko utiliser batou en tout cas il faut aux la prudence diable a ko utiliser vraiment batou il faut aux la prudence so fongoli porte ya fina yo au fongoli porte que na distraction au kende comme on est kala que tous avec na mutu tous avec na mutu en tout cas il faut que boya ka kofungola porte ataba eko tokelo ndenge ni kofungola te ba remerciement na banani Malika voilà vraiment merci beaucoup Kapashula merci beaucoup na Lionel Mukendi neti Lionel Mukendi nanga azara pena mam sizanga ate la pongi tamene mon konti ya weekend tamene mon konti vanda mère Adieta Kupumba merci beaucoup pour na ba prière merci pour na ba tout ba soutenanga vraiment na ba prière parce que na ba soutien na bino est vraiment important très important soutien na bino est important parce que bandoki basanganaka bandoki tong basanganaka yanzela ya balabala basanganaka mais grâce ya ba prière na bino pe et ça la cœur et bakisa nzamba yoka donc en tout cas merci beaucoup na bino tout bolinganga Winnie Diangana la Cléopâtre je te salue merci beaucoup na Marceline Bi à MC 5 étoiles, la maman de 5. Merci beaucoup, c'est la Fiesta Goma depuis Chine. Je te salue. Merci beaucoup, na maman Emeline Zembatous, Pepele Mbetolo. La joie Amado Pichuna très puissante. Donc, Tozaka na stand ba ina kapashula. A olukaka mo espace pas côté na maison Kiko, asa na maman musala na bango batapoto. Donc il est tellement ébélé mais chez mon paradis, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup na yope capage. Merci Malika, merci ba abonné na yope ba watala ne pas na yo et ça là vraiment bien. Et na moni Nicolo la musipe ça là travailler et ça vraiment bien. En tout cas, il faut tout travailler parce que na moni pendezo que ne bien mois 18, mois DK, ba tubazo mata et puis pour na ba maniachu na ba capage
chou il faut essayer vraiment ba matos pe net machine pour na bato balingaka malika na besoin machine penza na ba micro cravate parce que genre ba micro wana il faut na changer rapper pour ça bien donc et ça bien vraiment merci na sur vraiment ba aimer ponda bomboyo kiti aimer ponda utoza na kini José Mulumba nazalaki aimer ponda surtout hier vraiment ya José Mulumba yozo panja su j'étais kapachula bando suki sanga na kasi boutique bando suki sanga wana côté maman Béni Barça José Mulumba vraiment ya José Mulumba na yebi ka Olanda biso même na malika officiel oyoka ya José Mulumba motema nani ya maman Béni Barça ya maman Béni Barça en tout cas na yebi ke maman Béni Barça pa yoki te yepe asala masoro ayoki penza na yebi ke miso ekomela bino na beso ba matos vraiment ça évoluer sur makasi merci en tout cas na ba onyo sur la biso bolinga malika pour soutenir les caméras na poto et logo te micro na poto ndeswa ya na ngolo côté ya na so ba 2 euros ba 3 euros et na ngolo côté en tout cas so botindeli biso et ça vraiment bien pour benga malika vous contacter ba Lambert de Paris zawana ba Diezola London City kuna pas coopérer ya Josatinda kuna pas coopérer wana pe na signer OK merci et ça la vision biso bien tout mon année prochainement dans émission Sika bye purchase your tracks today Katika Pesa TV Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis yes I Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV abonnez-vous pour kozala l'actualité théâtre colorateur musique na parlons pas oyo kinzala kobanga banga te na États-Unis mobimba esi ba valida oyo kinzala kobanga banga te États-Unis mobimba esi ba valida pour mariage na yo ndeko kobanga banga te service traiteur Katika Pesa ekopesa masolo motema leo some bapesa asololaka bien soko kutani na ye okozala deside Katika Pesa napesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa madame Katika Pesa mère boss Juliette te valide yes Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV petite sœur propre petite sœur chérie y'a madame Eliane Nito la patronne y'a le service traiteur la Providence à Paris restaurant service traiteur chef Katika Pesa États-Unis mobimba bavalida yunani oboya madame Katika Pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoka Juliette valide fumukoi Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV